Ma mission TV, le miroir du monde. Ya liboso na nous apekisi biso bato a moto to mema deux personnes te to mema mutu moko. Ye aza capable ya ko isela biso to mema mutu moko. Est-ce que aza incapable de voir kitisa essence versement à kitisité banda ko biso to futela ka kitisité. C'est kaza capable ya okitaka nombre ya bato na moto mais aza incapable ya okitisa essence ya okitisa ndaku ya okitisa dollar. 4 jours wana ezande ko boma biso. Ngaya uti wenze. Ngana uti wenze tana zongi na ngai. Na zongi na ngata. Na zongi na ngani polele na koki na ngate. Me na zongi tambongo na yango. Na zongi wenze. Sombelo kote biloko. Sombi te na koki na ngate na zongi. Na zongi to me to kemela ba mai ya sukali na bana boto voter ba ona tuwana. Bazo sunga biso te. Bazo sunga biso te puisque ba pays étranger bazo pesa quand même provision. Ba bengi na musika na mégaphone bima ozo biloko za na porte. Obimi okuti provision eza wana. Kongo Yesu aleka te. Mboka Yesu aleka ndemo na miminde biso leki bango fois 1000 fois 1 million, je sais pas moi. Ah bazwaka awa siko biso bakolo nango. Bakolo nango to koko vivre tende. Est-ce que disposition nini? Oh mokonza mboka sola biso population na e. Parce que total na France, Macron zi pazo ki population en charge. Mais biso siko tongboyeka bokangi. Ozo biso disposition nini? Biloko emati. Et bon, après que message à bien Zake, pas raisonner pour population na bango. Tant que besoin de décision, pas la vie à population na bango, vie à population na bango ezandere nini. Mais ba loba te tika ba loba, po bango bazana ba provision na banda kuna bango. Message na biso Zake, biso to bikaka ko to zaka biloko olia pona ko bima. Mais ba lobi 4 jours na ndako to ko bika ndenge nini. Malade ko tena na président gouvernement même en a charge, gouvernement même pas en charge. Mais biso to zata na eloko côté ta to souffrir fort. To zata na eloko côté. On te dit chef de l'état raisonner pour la biso, a raisonner pour la biso. Ba payer le gouvernement na bango sunga bango. Apa boko tena nanda bazo tindela bantu biloko kolia. Kasi biso to kende wapi. Wana nde to kokufa. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bande konyoso bozota la biso partout dans le monde na ma mission TV chaîne en référence. Merci vraiment na confiance nyonso obope sarabiso. Martin invité sa fusée sur la Likambo. Na koi awa na commune ya Matete. Na si bomo na batu baza tellement belé na wenza Matete na baare oyo outil Victoire et outil rond-point ngaba et outil quartier 1 outil Lemba et outil Limete et outil Bandel et outil ba commune belé batu tout ba se retrouver na ba arrêt onyo sobomoni ezandeti centre ville moko donc na commune ya Matete. Merci vraiment na référence au Botala Rabiso na ma mission TV chaîne en référence ndena lobaka na ali solo ya maladie oiseau déranger na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo poto sola vraiment na ba jeune na Matete na ba wewa ba jeune ba poussara ba moto et puis na ba transport na biso to monara pona ko sola li solo ya maladie oiseau déranger peuple congolais na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo to retourna pona 4 jours oyo balobi bandeko bafanda na ndaku et puis 2 jours libanda message ya gouverneur. Alors merci tozo bandeko total ndenge bako s'exprimer na ma mission TV. Merci toyoka bandeko. Mote papa? Merci papa. Ah toza na commune ya Matete tomoni bino ba wewa obo salisa transport ko aider population. Maladie ezala mboka na biso bomati pe prix ya transport et puis balobi 4 jours na ndaku 2 jours libanda. Message no pesi. Message na biso Zake, biso to bikaka ko to zaka biloko olia pona ko bima. Mais balobi 4 jours na ndako to ko bika ndenge nini. Toza na provision moko na ndako te, eloko moko eza na ndako te, biloko eza pete. Siko bana bako bika ndenge nini, bana bako bika ndenge nini. Biso soki to bimi, nde to lukima biloko po kolesa bana, mais toza na provision te eloko moko na ndako te, siko to bika ndenge nini 4 jours na ndako. To sa ndenge nini. Mais yo zo sala déjà est-ce que bomba mbongo te? Toza na eloko moko na ndako te. Carburant za likolo donc to soma 1 litre ya carburant. To tambola tozo eloko moko te. Po circulation exacte. Tozo eloko moko te. Alors merci vraiment. Tozo pe bandeko misusu bazali bandeko baza tellement belé oyo ba koleka na ma mission TV. Alors toza awa na wenze ya Matete. Mbote papa? Mbote. Alors toza na wenza Matete. Ah vraiment toza na tobenga rond-point place batutu
car ba transport ta Victoire Lemba quartier 1 ya Kinshasa nyonso ezali. Moi message par rapport à le maladie ekoyi na mboka na biso République démocratique du Congo na ba condition au bozo sala et puis message ya gouverneur 4 jours na ndako 2 jours libanda. Bon, pour le message, on va passer tout pendant 4 jours là-bas. C'est pas grave. Nous sommes pour l'intérêt de la population pour protéger biso. Mais ça, il y a comme des amis parce que va privé bateau. Même maintenant, la salaire, il fallait foutre bateau avant. Il fallait circulation. Donc c'est biso bateau à moto, mais maintenant des personnes et aider quand même la population. On va privé biso na comme bateau. Et là, on va passer bateau. Tout cela, ils ont regretté les Congolais. Donc on est là comme on biso tout bénéficier de tant qu'il y a beaucoup en biso. Gratification, moi exaté. Le plus en plus biso to comme ko souffrir sous bato batambola makolo biso bato ouais bato zo mema batute bato balika ka 500 nde yango regain sur ba congolais to boité malade dans la mboka mais ba sala ka prévention avant la population zo souffrir plus que yango de to CPT vraiment pour na 4 jours on a ba bazala ba mbongo biso population to zala na loko malunga te ngala za papa ya bana mibale moko mona mso ya bébé awa yebisanga siko na kusuka ndeni na bana wana to vivre ndenge nini biloko zo mata essence bakiti cité to mema bato na ba 500 ndenge nini kusa musika bato ba préférer batambola makolo olia mata moto carburant si la ka ofele boy ndi message na ko pesa la gouverneur yangwana. Alors merci tous op bandeko misu bazali à papa tu vas passer un message parce que tu ma mission TV tu as na matete vraiment tu as na wenze ya matete place population na Kinshasa mobimba baya kapera na matete mbote papa tozo sepela pona musala tozo sala mais tozo chef de l'état a raisonné pour na biso atala que tolandi ba pays étranger net que maladie côté na pays étranger gouvernement même en a charge gouvernement même pas en charge mais biso tozo atana eloko côté tozo souffrir fort tozo atana eloko côté on tozo chef de l'état a raisonné pour na biso 4 jours on est belé fort ils est belé talent mongo tozango na maboko depuis nako ils est belé fort ils est belé to kolia nini to ko kufanzala mais tout monde na ba payer belé bazui ba 1 mois ba bimarate ba kenda musala te mais bino ku batiki bino mwandambu pona ba protéger bino ba payer na gouvernement na bango ezosunga bango aba boko tanda na bazotindela bantu biloko kolia kasi biso to kokende wapi wana nde to kokufa. Le chef de l'État a raisonné pour la biso pour Congo a raisonné. Sinon pas to kufanzala. Alors merci ma mission TV to tambola na wenza matete côté vraiment peuple population ya Kinshasa bazali belé mbote papa. Ma mission TV chaîne à référence bato la biso partout dans le monde na niveau Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie. Alors message oyo ba konzamboka bazuli biso pour la maladie oiseau dérangé mokil mobimba et continue la République démocratique du Congo. Alors batike la biso bana classe batangate pendant 4 semaines et puis l'église baba lelo bazui sous ba décision misu sous bofana pendant 4 jours 2 jours libanda na ebité message de bon pour nanga na moni d'abord par mesure de prudence et ça pour la santé nanga d'abord parce que mon président alobaki pour na makambo oyo etali pour na maladie oyo alobaki eza volonté na été mais pour la santé na bino bon eza nango problème auto mona eza gravité bon pendant 4 jours wana oui ce to boy ko salela yango ke to bimi teko kwa na ba convenient wana teko zo ba maladie wana on moni que eza toujours maladie eza no malamu te eza likamo kaka to respecter nano lokola l'état chef de l'état alobaki bongo to respecter nano da 4 jours na ndimi pété ke moto kangama na 4 jours pas kufinza na 4 jours na ndako te ozolanda toto sano ba norme mboka etambolaka pe na mibeko soki mboka ezotambola pe na mibeko te wana pesa mboka te lokola na ba pesi mibeko ke na 4 jours maladie ezana ekoti na mboka na biso mutu na mutu amibatela ezali kama gravité nazolela ka santé nanga ezaka pona santé nanga ezangelo ko rolia santé bon papa na 4 jours kolia pona nga na komona ezana o gravité ozolanda da 4 jours wana soki mutu na yebi ke lelo na fa na 4 jours na ndako ah papa naza mata loso ta pamba bule pona sala ata na tongo na lenga na bana tolali ekusanga te mais ngala tozowela na santé na yo soki maladie wana ezobikisa te maladie wana ezobikisa te maladie wana kisi nango nanu ebimite bo soki ozwi yango na 4 jours talaka eza malamu te mboka ezotambola mibeko toto sanano maloba oyo chef de l'état alobi yango
tosalela nano mokano oyo eselingi lokola mboka na biso pour que tomibatela mpona satien na biso nga namoni nango eza grave te. Alors merci bandeko bazebele mbote papa mbote journaliste nalingi juste opesa moi message na bandeko tu baotala yo par rapport à lelo ba décision bakonzi ya mboka bazwi mpona maladi ozo déranger biso kofanda 4 jours na ndako bima te libanda. Bon, mpona kovanda 4 jours kobima te libanda eza bien toboyi te puisque eza mobeko oyo chef de l'état akweyiseli biso. Mais le problème c'est quoi? Ya mutu ya nano eza ya liboso nanu apekisi biso bato ya moto tomema 2 personnes te tomema mutu moko. Ye aza capable ya kokweyisela biso tomema mutu moko. Est-ce que aza incapable po akitisa essence akitisi te, versement akitisi te, bandako biso tofutelaka akitisi te. C'est kaza capable ya kokitisa kaka nombre ya bato na moto, mais aza incapable ya kokitisa essence, ya kokitisa ndaku, ya kokitisa dollar. Biso tomoni ke bazo sunga biso te. Bazo sunga biso te puisque ba pays étranger bazo pesa quand même provision. Ba bengi na musika na mégaphone bima oza biloko eza na porte. Obimi okuti provision eza wana. Ya nombre de jours oyo ko sa na ndako. Siko yazo pesa biso 4 jours to va na ndako. To kolia nini? To sala ba jeune de prière ou bien nini? Po ba jeune ya boyi ba prière ya boyi. Siko na ndako wana to bando sa nini? Alors message no ko pesa pona bakonzi mboka na biso nde lelo maladi ope kweye ezaka po omibatela siko lokwa balobi message ya bien nini yo ko loba po yo po zala bien na ndako na yo. Message ya bien ezake ba raisonner pe population na bango tant bazo zwa décision batala vie ya population na bango vie ya population na bango ezandenge nini mais baloba te tikaka baloba po bango bazana ba provision na bandako na bango bazo kabela bango biloko yo fele chaque fin du mois mais biso ba petit peuple tokozwango wapi baza pe na souci na biso l'état bazo pekisa biso to bimate to kolia wapi le congolais alia ka soka bimi soko bimi te moyo zo ya kolia ezate ba raisonner place wana si ça ja ko sala provision ba tindela biso ba provision po mboka na biso pe toza ba riche toza na ba richesse belé na mboka ozo ko tambongo siko mbongo wana eko sunga biso population te biso population to kolia te kaka bango nde ba konzi bazana droit kolia. Merci vraiment bandeko baza ebele awa na commune ya Matete tolobaki totambola po tozo bandeko ebele place openda balobaki batu bazala écart ya 1 mètre mais tomoni bandeko baza tellement ebele awa baza pe okangama alors yango moni tolobi totambola côté bandeko baza tellement ebele bazalika liboke toya na chaîne po tosola na bandeko na biso tomoni mama azali awa eza teka bandeko mibali ba mama pe oyo babotaka biso bazali mbote mama mbote papa. Alors batu nyonso batala yo partout dans le monde baolanda biso sikoyo awa na ma mission TV channel référence nalingi juste opesa message par rapport à 4 jours balobi borobima te bofana ndaku na 2 jours bobi. En tout cas 4 jours wana ezande koboma biso nga uti wenze ngana uti wenze tana zongi na ngai nazongi na ngata nazongi na ngani polele na koki na ngate do biloko mati okoza na idete biloko mati makala ya 1000 fois ezate makala 1500 ezate makala bandi no 2000 mais makala to somba 5 bandi 2000 na koki osomba te nazongi to vivre te na 4 jours bon lelo pe na yoki ba okanga wende esi la 15 ko biso na Congo to vivaka na biso na to di jouer mboka cop mutu musu cop musu se yela na 15 ya wana olia te na bana est-ce que disposition nini oh mokonza mboka zola biso population na parce que total na France makozi pazo ki population en charge mais biso siko tomboye ka bokangi ozo biso disposition nini biloko mati e bongo apeke bobi tozo kanga me biloko ekiti mutu nyoso za possibilité osomba biloko na 4 jours wana siko to oliani mais Congo na biso za ndenge moko na bamboka mindele te batali siko po na santé na yo yango bapekisi non makambo na ya biso Congo za mboka Congo yeso aleka te mboka yeso aleka nde mona miminde biso leki bango fois 1000 fois 1 million je sais pas moi bazwaka awa siko biso bakolo nango bakolo nango to koko vivre tende ndeni ba oba oyiba aba bongse pa bango bazi ba peuple ba bombi ba na bandaku ba pesi bango pe eloko olia mako saini ya bimsi ba tonne donc to ba président biso que je salue déjà mon président Fachi Beton ana mbongo te ou bien ana possibilité te ya encadrer peuple ne mais bozo lela baloso bazo pesa te na ndaku bakangi su 4 jours bobima te
tokobeta liso la mbongo ndenge. Maintenant toloba ke loso bakanga emama matisi. Babi 4 jours to bimate. Mokonza mboka fa sa makamne. Yenda na pouvoir oloba ke loso ndezana place loso bimara bokitanga na pesa mno moko. Ndenga na oki babima na biso ba mai na ba courande na oki babiso ko zongo en charge. Je sais pas. Ndeba ngaka zwa ko lia social la bato ezate tozo kufa. C'est vous to kufinanya en voter na 2021. Azate. Alors, on a besoin de lui plus à soutenir biso na moment tozo kufa. En fait, il faut se protéger. Ben 1 mètre aux alango pété. Mais ngana to na 1 mètre. On a zo ki mayo déjà net. Non, ngana to za 1 mètre ngana mutu no za sima caméra to za de asena 3 mètres, 2 mètres, je sais pas moi. Na respectant on a zo mi batela. Mais na zongi tambongo na yango, na zongi wen. Sombelo côté biloko. Sombi te na kokila ngate na zongi. Na zongi to même to kemela ba mai ya sukali na bana boto voter ba ona tuwana. Alors, merci Albi, Tomela Mai, Nabasukali, pour voter en 2023. Alors, oh, vraiment, il faut te battre là, Tommy battre là. Mais évitez au lingo. Bon, on a le baboué. Malade en auto, on a embêté. Et bien là, on va ça, et de ça, et belé, ah ouais. Tu recouvres, tu recouvres, tu vas dans 4 jours à parler, tu vas la bansala, tu vas dans sala. Tu recouvres sur la malade, on doit aller dans sala. Tu vas la poser dans la bloc qui t'a, la bloc, ça qui t'a ça. Pour nous, avec 4 jours, on a la boule à chaque jour, la loi, on a so 4 jours fait ça na parler na la moi na moi na test ko na liani yo lingo mona registre bato ba kufi na malade na mona ngo poto ze bele awa na moni mutu mona na commune na kufi na moni ete pona mona nde pona ndima e bo 51 ka o balobi na zo ndima pete na moni bango bete na ndima bango bete so ba lingi bongo seke bakitsa biso biloko moto mutu meko mika 1000 francs o avec client on na passe o la bien ti. Merci ma mission TV, merci bato baza telme belé bozo mona bino moko na Matete commune de Matete o ekenda sango na capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa. Matete za commune o eza na kati ya Kinshasa. Bozomona ndenge circulation ya batu bazali kotambola, batu bazali kolela po 4 jours, batu bazo welisa bakota bandako po 4 jours, mutu moko akobima te na ville de Kinshasa. Après 4 jours, 2 jours, batu nde babimi circulation zongi. Atote karamikate na coin Ozala sou na kwente batutu ndaku okangi ba porte pendant 4 jours. Alors yango moni ma mission TV Martin Eng invité sa fusée to kwei na wenza Matete poto la sabino réalité ya batu. Ne bazali koloba ndeko baloba ki soko lia koloba raté baloba ki fanda calme 1 mètre mais yo devant batu ebele ozoloba na yo ozolia na yo. Pesa message na ebité so yebi makamba maladi ozoleka na mboka to ebité. Pona ngai totalaka nzambe ngai ezate. Est-ce que yo zo mi batela vraiment ndoza na mi batela nini zo mi batela eloko moko ezate maladi yango eza na honte ezate zo ndima ngo te ezate biso toza bana nzambe biso toza ba juif ekosalela eloko te na mboko biso toza ba juif bana nzambe biso toza bana Israël ekosalela eloko te mais nzambe alingi il faut mi batela. Merci. Tozo bande ko misusu bazali awa mbote papa mbote ma mission TV batu bazotala yo maladi yo ekoyi na mboka na biso République démocratique du Congo balobi na ndaku 4 jours 2 jours libanda pesa message. Bon eza mabete mais moment peut de traverser na Congo faut koyeba ke toza na moment moko difficile ko les ate visa passi et puis ba bloco mati cher tozo comprendre te. Nyonso zozo tika mboka nzambe ngana bike congolais asambelaka ba moment nyonso biso traversaka na prière nzamba longela biso mais mokonzi nzamba sungaye asunga pe biso malade wana na nguya te na mboko c'est un peu ça on a koloba. Merci tomoni pe papa Zali merci tozo vraiment bandeko baza tellement ebele oyo toza na commune ya Matete tolobaki tokotamba na wenze po totuna mbote papa. Alors papa ma mission TV bato bazotala yo partout dans le monde. Toli juste moi message ma décision ya ba konzamboka bazwaki ba classe ezalate 4 jours libanda 2 jours 4 jours nanda ku 2 jours libanda na lingo pesa message message na opesa ka to respecter ne ba mikonzi balobi parce que balobi likolo ezali nzambe na se ezali l'état faut to respecter makambo wana so to respecter te sa passe po to zomona ba mboka mususu bato bazokufa siko biso na Kinshasa to mona ngo blague or eza réalité. Alors il faut to respecter puis to sambela nzambe po
abikisa biso na makambo nyonso. Toutefois eza nanu nzambe po nzambe nde aza mokonzi aza na makambo nyonso. Alors bandeko ebele bazodéclare 4 jours na ndako 2 jours libanda mais bakolia nini nayebi te ke eza papa mpe ya bana. Est-ce que bamesure ni mpe bakonzi ya mboka bazwi? Bon bamesure oyo bazwi eza bien mais batala mpe po eza na bato mosusu baza na fofo neti na bachad neti na bakisenso baza na moyen ya kolia te bazobima te. Eza na bato mosusu bazobela na bandako basalaka te baza bachômeur. Bon batala mpe eloko wana 4 jours c'est bien mais batala mpe likambo bango balobi ya 4 jours eza malamu mais batala mpe réalité des choses ya bato mpo biso na Kinshasa tovivaka chaque jour soki obimi te okolia te soki obimi nde ole soki olie te eza pasi batala biso tovivaka na to du jour bameka nani koregle eloko wana mais basala makasi mpo na yango mais bameka mpe koregle bapesa biso sur 4 jours ezobele bapesa biso 2 jours tobima 2 jours tovanda na ndako mpo biso soki tobimi te bana bakolia te. C'est ça la préoccupation de biso toza nango. Alors merci ma mission TV chaîne de référence bandeko baza ebele a vraiment na wenza matete mais tozomona na wenze ndenge balobaki 1 mètre on dit batu bazo respecter na bango yango te vraiment ngana sentir yango batu na Kinshasa na République démocratique du Congo on dit bazo ndima te maladi yango eza pe na mboka oyo yango ma mission TV tokwei a poto laksa bango ebele bazo ndima na bango te baza vraiment ya kokangama. Et si kamoko bo comprendre nga so nalati ni na protection te po na micro il faut na loba to ba mona nga même naza toujours nga moko ya komi batela et belé na Kinshasa na moni vraiment bazondi mayango te ke maladie ane sa amen to sengi na batu ba mi batela ba yo kaka ba message ba konzamboka ba lobi et puis ba konzamboka bo c'est de toutes les façons pour bo aider la population attaque quand même na eloko kolia nzambe akosunga biso totika pe bimela mela o na meli Congo bololo na meli loko moko tolanda vraiment mibeko ba docteur ya mboka na biso ba repesa biso pour na maladie oyo ezo déranger biso. Alors ba chauffeur baza awa ba we bolobi ni chauffeur na lobi a passe minga ndeko na ngai passe fort le gouverneur lobi passe ka so 4 jours bandako wana ni eloko zotina ba parler 4 jours après 2 jours to bimi suma biloko na ndaka ndako to zambongo yo suma biloko na ndako bendengeni passe mingi ndeko na ngai. Alors merci wana chauffeur a déclaré passe mingi na kati mboka na biso. Merci wana ezaki ma mission TV to juste tozo batu ba image batu ba s'exprimer pendant 4 jours. Merci vraiment na bandeko tout bota la biso bo sambela pe pona biso surtout ba journaliste na batu nyonso baza na mboka na biso République démocratique du Congo pour maladie oh vraiment éthique ko déranger bandeko na biso ba vivra vraiment na passe misale ezalaka te na mboka oyo mais lelo tozwi sous likama oyo ekweli biso oyo en tout cas bandeko ba fanda suna banda kuna ba passe oyo en tout cas nzambe vraiment aza pona biso na République démocratique du Congo asunga pe ba konzi ya mboka na biso o bazali kokamba na bandeko na biso ba congolais o boza vraiment na niveau libanda nzambe toujours akoyede bino makambo nyonso ekozonga normal wana message o Martin Eng vitesse suffisait journaliste bino na pesi pour les Congolais de tous les partout partout dans le monde bolandaka biso vraiment na ma mission TV chaîne à référence. Merci awa tozana wenza matete toi qui juste poto yok sabino ndenge population azali koloba. Merci otika malam. Ma mission TV, le miroir du monde.